ya batia terrain net mais nga na siri akoka te mais aya kaka aya nenga yoka sango na beta batu ye pa na posa ba beta e aya amesa bat mabele mabele alanga na omelango te asaka ba opération bon ngai na escalette ngai ate dingwa koko omelanga michopo te oyoka basango wana te akotisi zombi aye vraiment boye atala boye makile eza te wana nga na éviter kasi na oyebi so ya solo ntango edinga lobi Shakira aza charge atikeli Shakira charge ya bakacher Shakira aza edingwe te atikeli nde libabe atikeli libabe puisque atie na bitumba moko oyo akoka te Shakira kota azali eza liwa mpo nga na ona ocharge na yo le 25 oyo babengisenga kombanga na yo en plein air mais nakoya poso na ye te oloba na kimio nga nakoya na okutana na yo so esengi tobunda mpe jour yango tobunda mpo nga alala na nyonga bitumba te nga na akatiaka haute tension ngai ye kote na nde koluka nde yango wana te boyoki malamu alobi soki esengi soki badirecteur technique batie ya bunda na Shakira le 25 akobunda donc eyo dépendre na badirecteur technique eyo dépendre na bango te sauf que moto ayaki koorganize bakomba eza pour manonda maître pour manonda. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko ayaya Maboko Yanzambe kaka ndenge tolobaka mikolo nyonso 100% bokoko catch congolais 100% catch congolais bokoko ya mboka na biso obino benga kindoki biso to benga ngo bokoko nani ayaki na nani akomema nani epa ya banani na babalo monoko bataka bosili sango monoko bango bataka bosi sona esibino ke liboso na banda émission nanga nalingi na pesa bambote ya tro na bana tu ya chango maluku msele kinkole bibwa nganda sese libula zelo mpasa kingasani route mokali njili bon en grosso modo bana tout ya chango lo sako na bino yangoyo ebongo bana mwamba na bosani bino te mwamba mbaba matete bangaba balemba partout qui senso kuna yoso lo sako na bino lisusu pena lobike nazako rappeler bino ko bake bana ya funa funa mobimba en tout cas na bosani bino pete ebongo bana ya lukunga ebongo bana lukunga en tout cas ya bino pe yango wana ma toza wapi bandeko toyaki na chango toye na chango kosala nini makambo bango balobaka tokolanda bango tina bapale na bango totuna bango toyeba ebandaki ndenge nini eoki epe ndenge nini ekosuka ndenge nini toza na dossier ya nani nakoloba na mte na pesi ya Fredingoma le coutumier bambote na ya Fredingoma le coutumier vienanga Prosper Bakine vie Prosper Bakine bambote pe na pesi bino nyonso ba bonne fête na bino ba bonne fête bonne nouvelle l'an 2022 na bino tout vie Prosper Bakine bonne fête na yo ya Fredingoma vienanga kitola ba bonne fête na bino vraiment yango pe chaîne monene ya Arc-en-Ciel télévision ko na DG Titelongi e bongo dete nanga papi fala pe Jonas na sima ya kamera eza esali elengi makasi bino tout Renate Makwela ya yango wana Niclette Kapende ba bonne fête yango yo soso tokolia te Niclette Kapende bongo Chanceline Kapende baja bana Chanceline Kapende vraiment ya yo yango wana to bandi émission na obonga ba mabanga msuna sima bolimbisa boza la presenter okokota pe na liste pamba te osola ka kitoko na champion local na ye kotala nani bandeko na yebongo epaya champion Magelo oya bimisa biso emo tokidana na cimetière emo na mai emo tokoti na bamboka moko boya kati kuna ya lobi alinga aprouver biso ke aza tout chango ya bagaboy na pesi bino ba commune na bino pe bino ba province ba district na bino mais chango botikela ngo Magelo wana yenda lobaki ngai te na yebite mais makamna yeko tuna wa ezande somo pona tolanda kinga na binoti Shakira boya kiye yepa boya ki Shakira mais to akuna te azana debana malema likambo ya ceinture to sukisa ngo boyete mbote champion Magelo mbote aya na moni osuna sepeli na landi malobo etu na ngai pona mambele kay malema na répondaki bien te dimanche taka mwana mwasi ana asinyenga mais na moni yango ya rien mais malema na otala mamu na ye malema na yebisaki déjà lokwa aleki biloko moi a préparer mbango
Malema liaki biloko mbwa à peu près mbangu. Tokene malema mbe champion magelo na yelelo pona yo na baki to solo na libanda ya plateau pona na plateau na ba pele kotaka na banini to zoka mata mingi osola te to sola ka jia na émission ya jeudi nde to sola ka kitoko makasi. Tolingi to tuna muke champion magelo boza na zo papier na ngai na tala ba question. Malema aye na plateau na biso. Nazi moi tant kotanga po na sala erreur te po na komeba ba question na mingi. Malema aye na plateau na biso. Alobi yibino bolobi ke ayaki na batu ba vie na bango matete. Mais yé alobi ke non po na nini yo pete ozaki batu na bino ya chango ba kotela na bakumba wana. Oh, kana zo bata changu nde biso to ada to bunda na changu. Babi bakachera changu biso da to ana changu. Bave na biso changu bazaki ba vikitolo ba kasi ba kotela ki te kachera ba kotela kete yenda ki na batu ba kotela ki ngasi ko na charge. Bave na ba kotela ngate bo ba ebi da ngai na zaka na makasi na nga na betaka déjà. Nasi yebisa nga ve Suzuki so ba kotela nga a kotela nga ndeni. Ba ba bave mo batika de la kachikala ba koma siko ba konzi na biso. Ya bika yo champion kesa musana yo. Mazana mo ba grigi. Te o liboka ba tuteli pipi le sila la solo te. Mais bave bafanda bakoma ba continuer biso sport. Bango bafanda ki yende mutayaki na batu na ye ngana koya na batu te kachi baka na batu te. Kachi yaka yo moko omona le bafena biso bakimbangu bando ya bakachi ya moko omona ayene ka ndinga ye wana amemika godi na ye tona momi na ye aye azwa ba fanatique kuna azwa pe batu kuna. Mais tant bino boya na bakachi moko oye na batu na yo. C'est on ya sukachite. Oye na batu pona basi mbelo ba grigri oya obeta magelo ba flèche na musika oya obeta ni. O balongola ba biloko wana. So nga magelo na kaka ngamoko. Donc na ebisa bino bo wela bino ba komi na bino bokinda bunda na mena changu nga na charge. Mais autant lobi bongo mamoko zela likamba ko wela ba komi wana ezande ba problème bandeko. Likambo ya ko wela ba komi eza ba problème pona ya lobi akangi changu mobimba Donc kobana mayanjili kata mayanjili mobimba ti côté outi ti maluku tout makolo à la seconde obi akangiango. Mais nazana question na utune si wana nazongi na dossier malema to kiena bongo to ko effacer moi dossier na to kota na dossier mususima na ebité bolé kana bino to zana émission même bobata na bino ese logote donc bon comprendre to zana kata wenze donc wenza Pascal bat ba ko le kala bango magelo alinga biso likolo makasi donc c'est ça yebisanga no likamuke champion magelo tozana besoin ya li solo obete biso no li solo ya malema bien ozola kabiso ni mafaze malema lobi nefis ke bino ibosa bobo kizoa ba secrétaire na yo basela yo papier so baseli yo papier wana eko permettre biso to pesa ye atia ceinture et bongo total bo pour na terrain netre bo betela pour na ceinture Maman sentir ngana malema ngana olandela te eza azwaki titre azaka na titre na ye jour ba continue biso ka be sport ba olandela susu bazongisa ba tournoi wana ne so ekutani chance okutana susu bon ezali da mu abeta da libaku na éponge déjà silagi mai so sopani donc ngai na beta tilo ba betaka so malema betinga komba moko pa na ngezolo bandeti azofuta banyongo malema obuja ngai ela loka azofuta banyongo afuti nyongo kaka moko ozala nyongo ya $1000 ofuti no kaka $10 afuti kaka $10 donc nyongo esila kaka te fa forcer banyongo wana esila champion malema ngana yoki ozala nyongo ya $1000 ofuti kaka $10 pamba afuti kaka banyongo $10 wana atela munoko ebele alobi me ngana obanga te ndezaka mwana mukeso abeti mukolo soni wana akoma yemba nga fale na yemba me yazoyemba partout atambwaka na kombo na nga donc na comprendre nga na yebisa bango nga na adi titre nakangi banda maya njili ti maluku ibongo siko tozongi na likambo ya ti maluku zela na boka mukie na boka mwa dema banga ibongo esala nga bien makasi nayebi te na pesi vraiment mbote ya tro na bana nyonso ya poto kote bozali kula ba bonne fête na bino yango oyo ba obolandaka et nous voulons savoir bino bolandaka nous voulons savoir tina kati ba mbote na bino pe ba bonne fête na bino vraiment mingi Israël roi Congo mwana Canada ya yango wana pe na pesi Aimé Tukudi ba mbote na yango oyo pe lisusu famille Tukudi mba picho Tukudi papinjo wa Tukudi Tabita
Tabita Okako Tukudi, Ritsi Tukudi, na pesi bino bambote kote bozali pe noko na ngai Omatoko ya yangwana na pesi bino bambote ya kote bozali na changer ma solo kolbake. Tozongeli champion Magelo. Champion Magelo. Yo okangi mayanjili tina nini? Mais tomoni oye na nini na plateau na biso ya Arc-en-Ciel. Mwana mwasi benga la reine Shakira. Aboyo tina soka ba biye akanga kishasa mbaso yo kanga kitingi. Seke ye azwi nyonso na o partout yo zolo bayonso yende akanga yango. Champion Shakira olanda na émission. Omoni wana dans na plateau. Na ebisaki yo to sala mo événement monga na Shakira na plateau yo boyaki. Oui, yo boyaki ponga na après. Bon na moneka to sala ba débat na Shakira et pesa bien te. Bacha ring, bacha terrain net Shakira yanga na ya. Omoni mutamakasi bamona bandimaka likola ring. Soka beti olongwe na changu. Te soka beti nga na komi passer neti Shakira. Soka beti ngai ayebaka premier catcher a robongwa na po ba beti ezalanga. Ngaye Mbeza passe. Shakira kotaza azokanga bana nga ba pe bazolanda nga. Soki azana catcher na beta e. Ba koloba bana nga ba telo ba Kongo mombela po ya biya za tu Kongo. Siko yo boye akota na changu. Te aza mabele na ekuna. Tu Kongo za lokwa sangisi na changu me changu awa biso to aba charge. Olandi. Ndeka ye aza koto na zokumisa awa na manjili po Shakira ka etsa seke liwane emonani. Ngai wije mapele maboko ya Nzambe na boyi na ngai mwanda semi azandika bambaka ko na lela mama fuidi ebongo bino bose kanga bandeko akanga bana manjili tina maluku. Wane talinga ite eza makambo na bakache butineka na tuna ba question ndela zo tuna ba question oyo mais maître Magelo la kana Shakira likamoko na ebisi Shakira a préparé a musune mikolo zo komisa zelu masanga azomona numéro wana eza grand numéro ba okutana ba numéro o eleki ma numéro wana a préparé na ebi bien aza ba kisi na e aza champion aza ba ceinture na e mais na catcher oyo arobeta na kacha Congo MC Zara Magelo. Ai na ebite ngana lobi na nga eloko te champion Magelo bike no ekoza na catcher ko beta Shakira na Congo oyo pa yoki sie Sony ezaka ka yi mais ngana zo rappeler biso boye ba téléspectateurs na biso ba obana na biso na Arc-en-Ciel télévision chaque jeudi chaque samedi chaque dimanche et puis chaque lundi na ebité donc tozo beta listo lango kolobake ba obana na biso na internet sur FL Congo télévision la chaîne qui ne rate jamais donc tolobi boy Magelo azakache moko oyo atombola edingwe atena cercueil amemie tina cimetière ya tuna nzoto kasi la reine Shakira azamwana mwasi oyo tanto tunis edingwe vie obongwani makamno tikela na abi na aka na bana mibale na kotikela Shakira na Makidiba donc charge edingwe za na kata nzoto ya Shakira mais charge ya Magelo aka mutoyo abeta déjà edingwe mbala moko atomboli atena cercueil na yebite est-ce que bakombe ko bundama est-ce que ya solo bakobunda ya solo to ebite wana Magelo onda pesi message to ko luka to ke nso Shakira to solana Shakira malamu to ka ye alobi nini parce que bakutana ki na plateau na nga je crois bien bomona ke bakutana ki par hasard Magelo a ke mission na ye Shakira brise ya côté mission na plateau akope ba message de bakutani kuna mbutu na kata ku de mission na ngai bien te jour wana parce que Magelo les a ki mingi to beto landa Magelo na ndenge na mo to solana ye Magelo alobi ke non ye aza prêt soki Shakira kolinga soki bino botaka ba espace otemo espace opesi olué ring olué ba camion olué ba fanfa olué ba nini bango ba prêt yandimi abunda abeta Shakira kwa Shakira akota susu akata susu manjili te aya changu wana na bete bino listolo na mukuse e bongo siko champion Magelo soki siko yo Shakira beti opesi menga na siri akokate mais aya kaka aya nenga yoka sango na beta batu ye pa na posa ba beta e aya amelisa bat mabele mabele alanga na omelango te asaka ba opération bon ngai na escalette ngai ate dingwa koko omelanga michopo te oyoka basango wana te akotisi zombi aye vraiment boye atala boye makile sa te
wana nga na éviter kasi na yebiso ya solo tango edinga lobi Shakira aza charge atikeli Shakira charge ya bakatcher Shakira ze dingwe te atikeli nde libabe atikeli libabe puisque atie na bitumba moko ya kokate Shakira kota zali eza liwa ponga non na charge na yo le 25 oyo babengisenga kombanga na yo en plein air mais na roya poso na yeto lo bana kimio nga na roya na kuta na yo so esengi to bunda pe jour ango to bunda ponga alala na nyunga bitumba ta nga na kachaka haute tension ngai na kote na ndeko lukande yango na te boyoki malamu alobi soki esengi soki ba directeur technique batie ya bunda na Shakira le 25 akobunda donc il dépend de la directeur technique, il dépend de la bangote, sauf que Mouta qui organise le combat pour manonda mettre pour manonda vient biso o bunda mingi aloba ki na biso ke bat bazo sengaka mo ba combat na Shakira baza belé et puis ba côté ba papier baza belé ceux qui vont moni bitumbane bunda mite c'est que ba directeur technique déjà va proposer mutu mususu mais biso tozo senga boy nous voulons savoir à cancel télévision toza prêt ya kondima mutu nyonso za na besoin Shakira na magelo ba bunda to tembe o mbala moko obengi biso to kutenza biso na bino na bango to organiser combat moko ya kitoko ngala zala kwa papa songi bolimbisa na lingana nga mwanda azandika bambanga ko na la mama fluidité mais na lingana nde to sepelisa misu na biso minoko bataka to silisa yango na éviter chape magelo pesa bana nyonso ya chango ko bana manjili ti maluku message message na ngezara na changwa ngana populaire so na pesa oyo eza passe ponga na changu mobima na isa ko banda manjili ti maluku keba apopela message keba malema kote la Shakira na bitumbane te malema kokate malema na bisio ataye na 1000 cercueil na bisa ko na émission abaka kote na cercueil c'est ba cercueil na ba banda ko ya nango yozo boko sana cercueil mais edingwe champion na bino ya matete na kote na cercueil omo ete siko tango oluka okota na cercueil na ebite soko okoka po papa na bino na kote na cercueil bana matete baebi bakachera matete baebi nga na yebisa ko na loba makambo eza ba réalité ponga na bunda na beta babishu ki sanvo te ba fashera edingwe na beta nga na beta ki sanvo te na kanga biloko kasi bakachera baebi nga na beta ko masolo nga na sala na ko kumisa ta et bon ce c'est pas côté makambo te si boliti na minute à la champion de Kinshasa si boliti à la champion de Kinshasa na minute oyo omoni nga na yebisa ko na mutatembea omatina ndima si boliti puisque Nathalie Komba na 20 mai ba dete na biso ba eba kontina biso ba Franck Diongo bazala ba Corneille Chako bazala na moi vraiment via bandi na lipasa bon azu super bon ngamo ga kontina banga kiti taka lipasa lo ba champion d'Afrique mais via na zuye pau Holanda ayezo souvenir na biso super abumbu wana pau oyebinga mona tala Komba bia vio c'est que nga ndima nde muta bongo ata ceinture oyo azwi na minute nga na zo ndima yango ozolanda mais ba ceinture nyonso batu batambula nango na mona yango ka eza lokwa ndenga na latika gourmet na nga ya solo azi champion li pasta comment azi super nguluma comment ko tenga na banga ki yango na ponga na bi super grand catcher ana ba moto na a gagner a beta ba catcher ba uti ba libanda ba nini Nathalie sur lipasa lisusu grand catcher muta komisa mwana popi bébé mais si bolita jué bou mais so attention lipasa kwa grand catcher wa bete bou sikoyo te si bolita ba féticheur nyonso muta beta tekanga pe atikala ko betanga te kasi na bisioti abeti ba féticheur tout ozomona ba grand féticheur on a féticheur makase tikala kanga o ba yukani maboko to moya beta bango mais yo do tala komba na ngana si boliti te po akokoka te mais aza siko na titre na ye ozolanda ana titre na ye po na mona beti bato ngai er mususu to la kana bango ngwaku mais na moni ve wana beti bango mais ngai na beti ngate boyo kana makambo oyo nanu 6 abeti champion magelo te champion 6 na éviter vraiment respect à toi et puis ba Toumayon l'homme immeuble 3 fois champion donc babengi ba pesio ba kombo ebele lokumu lokola tata biso azali likolo mais obetna magelo te na éviter na bi beta o maisanga benzete te na o matate
ya nzambe nga naza mutu champion nga naza mutu ya tembe nga si bolita otika wa maitanga nzete te même edingwe na boyaka ye pe esalama pete edingwe ma akota na cercueil boy abeti 4-4 sombela cercueil na ye nango maso na obeta na polinote batu bazala komba ebanda banda 22h ti 3h babugumba wana periode wana bugumese na biso papi mpiana olandi donc makambo na bete ya koza ba réalité même bakibambi wana na bete na ebisaka omona répondant zombile kibambi zombile kibambi na ebisaka omoni ba libanda ba uta bangola so aye na ceinture mais ana kina zo a ceinture esa somba ngote ba wana ye ba ya po ba balinga so ala timwe lamba te moi ceinture po sala e bien nga esa ro nga na luka makambo ba ceinture ante po ekomisa nga fenea mwana bunda lisusu eza so tali bakachoko ba mingi na ba ceinture oyo ka ke côté moko ba olinga ne obunda te akomosa ba fier apani na okala kiti donc e koma loko eloko moko boye mais il fallait pas obunda za no jeune loko su ceinture yo te mo bunda so ezate nga so ba ceinture na sako champion mais na ata na sans ceinture olobango dembala mboko na bisako ma réalité na bunda na ba féticheur ya minene ya mboka o ba glitch mabokotomo o ba ya bébé o ba yuken ponga avana bunda ne dingwe tsanga na batu wana comme le quoi test soko beti o jour asuko ekutana nga obete bongo ekobo ba acha matete na beta kaso ebisoto matete ba fa chérie dingwe avana bunda ne dingwe bango nde bataka signature aya vema bo azui yango o ve na biso alata lingwa ndo sao mokili to na beta ba féticheur rebelle ne ba olanda pe mission so bana bandako ayemo amiyebi vema te petit wana abetanga la reine Shakira mwasi ya pembe mwasi Thomas Kiki mwasi wa banga mote femme divergence parole et panayo Shakira arosala eloko te Shakira ta macha kitadaka mwasi akosala eloko te ayebi mamna saka na kinkole melala komba na ete ayaka na makamna melanga michopo ayebi ndenge sukelaka ye tune lisolo o ayebi Shakira préparé ngana préparé mais après soka défendre so yo soko gagner ngana komi pasteur na pongwani yo soko gagner champion Magelo a komi pasteur na doze na espoir champion Magelo pa komi na kanda mingi na boka mama banga esalanga bien makasi poto doze champion Magelo pa komi na kanda makasa weko ya ko lianga awa na kufa na mama Fridi e bongo binobo sekanga bandeko na boki Pamela Tioyo mwana maluku mwana zone 6 Pamela Tioyo ya libanga yango wana Bugumese Jacques Mpiana libanga yango viena nga ozoka makambo te ozoka te mimi noko bataka ba osita ngo na ebite mokonda maluku ebote ba mbongo njete na bika yo zoka no mbongo na ndenge na yo oyiba mbongo leta te ozoka mbongo na yo na ndenge na yo zoka wada boss Bugumese Jacques Mpiana bota bala bossa betembe oyo bato ba oloba na champion Magelo batembe sila maluku matasu likolo makasi ndenge moko honorable Papi Mpiana en tout cas na ebite honorable Nangai le sako na koto zali honorable Naya na tuni lisusu Naya pesa Magelo réponse et comme pas Nangai ndeye moko mama Lisette mwasi ya pende mama Lisette ba miliki to mela kawana to mela ngo lisusu sabso bien makasi ndenge ka moko to lobaka ke non président Bilele na ebite na lobani ndenge na lobi Rashi Makoisambo pe na bwaki osusu libanga kolobake Komanda Gelo Mbatadi Komanda Gelo Mbata kanga bango biso tikala boni bweko kanga bango nini ka ndenge na bwaki maître Ndokizoba yo yango wana champion Magelo je crois au dosé mo bakande kitindambu dosé mo bakanda wana champion Magelo pesa moi message moko ya suka pona tana pesa ko na suka message eska ba konzi batoyo baninga catch congolais ekende liboso makasi ba bisa Shakira nini tope opesa bango message nini pona toko na ko chite muke na sepe vya makasi nde na ebisa okaka ya nzambe champion awa tozana Pascal na changu vraiment na pesi bambote na ngana nanu na batu na biso ya ruti mokali président Diego Petit Matongo et tombera jamais na pesi souvé na ngai Adamu Mongo batu o ba soutenir catch congolais na pesi sous président Simon Nikanda Mbote na pesi batu nyonso o balinga ngai
bana biela na sanda wana biela tuta makola seconde bana collège na pesi bino mbote na pesi staff ndonga mbote na pesi batu tout balinga champion Magalor mbote bana ki Mantseke ba mettre cœur de lion ba mettre diable na pesi batu tout mbote na pesi président 5 chantier mbote na pesi sous maître chinois mbote na pesi sous maître nani na Kingasani secrétaire na biso Piki Escorpion Piki na pesi mbote to wana secrétaire à club na pesi sous DD na pesi club mobimba mbote champion de King na pesi mbote to biso to ba kachera au commandement te mbato za ba kachera ya haute tension ba kachera balala na nzala bitumba te kala mingi te tozo bundana club babanyata wana tozo na bumbu ndeti bato kwa ba ya bébé wana ba bongisa ba bilo na bonga ba mike bazala nango po tozo ko zikisa mabele wana bumbu o nganganga o nga fetisha o nga kachera haute tension de ezoya wana te sozo ya pi haute tension zo ke komba mona bumbu contre club babanyata na ebite club bango so ka club étoile so nde na ebite mba to bundana bango bazo bunda vraiment club étoile to komi kokende nasuka ya émission na biso nazo pesa ba mbote na ba o basola kitoko na champion local peso ki nasiko pesa ba mbote ba o basola kitoko na champion local nde na clôturer émission na ngai ya lelo na pesi mbote ya trop na viena ngai champion Edingwe moto na ngenge mama Amise Edingwe ouais mama ya respect makasi pe lisusu na pesi bongo mbote na ya Fredi Ngoma le coutumier pe viena nga prospérer bakine viena nga prospérer bakine viena nga Eric Tola mwana ya Belgique ya tongo na pesi mbote pe na pesi Nicolas Kapende oya ngwana lisusu Chanceline Kapende emetu kudi na pesi mbote kote ozali na komi kokena kosukisa avana loba direction technique na mobimba na pesi Renate Makwela bambote ya tro ndenge moko lisusu pe na pesi bongo Pasteur Brone Bomalika Yayolo Sako Mokonzi P Berger Etienne Boko Polo bana nyonso ya révélation ya bino yango wana kasi naza ko rappeler boye aimons-nous vivant tozana mawa ya koyebisa bino ke moko na kati ya ONG na biso ya aimons-nous vivant oyo asimbaki vraiment makambo makasi mingi na kati ya ONG na biso ya aimons-nous vivant ya solo akufaki vraiment Pascal Poba atiki biso et sali biso vraiment pasi pe kolela ya trop pambate atiki biso vraiment na mawa vraiment akufaki bongo na mokolo ya samedi na moi vraiment moi malade ezalaki te soit kaka ba étouffement pe atiki biso et sali biso pasi pe mawa toleli pe elongo na président Doudou Tessi kuna na France toleli lisusu bongo na équipe mbaya aimons-nous vivant au bazali libanda Nicole Kanda BCDC toleli elongo na Zizele Makambo toleli lisusu na bongo na bébé Lombe na Sudafia solo toleli vraiment makasi kasi programme ya et kobimisa moei tokopesa bino yango na mikolo ezoya na rappeler susu pe kolobali susu ke katier na biso moko pe atikaki biso katier moko ya chango na route mokali na kombo ya maître RDC vraiment atikaki biso mais maladie ezwaki awa na chango pe akendeki kokufela na Kingabwa yepe akufaki na mokolo ya samedi vraiment esali biso pasi pe mawa naza annoncer na ba katier nyonso boyeba ke na route mokali katier moko tozana na chango comme na maître RDC atikaki biso a vraiment to bengana na ba réseaux sociaux de to bengana ka to ba programme kozala ndeni to kutana e kosala susu bien soki toke kolanda nzoto ya ndeko na biso maître esalaka biso susu bien makasi na bandi kozonga ko bwaka équipe technique na ngamo bimba na sima ya caméra nazalaki na Jonas Maza pe na montage Diane Omoi mwana ya neva na banginga mikolo na bwaki mon DG Tite Longi mokonzi nanga ya tongo pe na bwaki bongo modete papi fala na bwaki Patricia Beledou et bongo Tabita Maestro pona na suksa na bwaki Belamine Kamba motema ya ciao ya batsa terrain net mais nga na siri a kokate
mais aya kaka aya ndenge ayoka sango na beta batu ye pa na posa babeta ye aya amelisa bato mabele mabele alanga na omelango te asaka bato opération bon ngai na escalette ngai ate dingwa koka omelanga mitsopo